bandeko bosili ko na ba émission ya papa bamba na banza bosili ko ba papa mawadi yepe na banza zali na mwa commentaire ko pesa papa mawadi ozana likambo ko loba kuna je kalisi katakisinga na niadi na téléphone au susu. OK bon likambo je suis d'accord, je suis prêt. Bon pesa biso commentaire na yo avec expérience yo zanango na tangu ya papa Mobutu na avant papa Mobutu na tangu politique ya Congo ebandaka na 1960 yo zalaka jeune pour le moment on a plus de 80 ans. Est-ce que na makambo oyo ngana uti ko bimisa ozali na likambo ya kotia commentaire pour na baleki to apprendre pa na bino bakulutu concernant politique ya Congo? Politique ya Congo en tant que makambo ya nzambi ou bien ya politique? Non, na makambo to sili koloba awa ete na banzo zala ko la radio ndenge to loba ki ete ko la ndenge na yotu no sote quand il solo soba ni sote c'est de station li solo aye anayote no komo bote bon na pesa ko le makambo ya batu bakene na mbeto na mibali ainsi de suite oyo wana ndena yotu mwa makambo soba mutazana na question ko poser na ngai na ko pesa réponse ngai question na zana ngo yango epa na yo est-ce que na politique ya Congo yo lokola ovivaki mwa muke na pembeni ya batata politicien nyonso oyo misala ya sodomi misala ya mibali oyo bazalike bazaba autorité na politique ya kotambolaka na ba politicien mususu pona ko konzamisa bango est-ce que biloko ngo ezalaka na tana bino est-ce que aussi yoka pe fuita information yango ete ba politicien bazali oyo bazaka ba poste si base ya batambolaka bango neti mobali akotambolaka mwasi makambo wana ezali ya sika te makambo wana ezali ya kala mais makambo wana ezali mabe surtout lokola etali Congo boyebi bino nyonso ndenge nini tozwa indépendance alors makambo wana epesi autorisation na Bible te makambo wana ezali mabe impact nini makambo ngo ezali na niveau ya politique parce que soki yo sénateur yo ministre batamboli yo epa ya un président c'est que na ba analyse biso zo sali elingi koloba ete okozala suna ba pouvoir ya décision sur mokonzi te tout comme kaka na vika ka ba esclave to monaki na temps ya ba romain soki patron atamboli na esclave na ya mobali esclave wana esili même ça ngaka déclarer salaire même ça ngalo bake patron place au moins injustice za koleka nguya wana esili est-ce que biloko na psychologiquement ndenge to sili kotangela ngo yo ko iko na expérience na yango déplacer na katolingo pesa biso pe soki eza na impact te na psychologie ya mutu mais ngai na makambo wana na komona yango mingi te mais na yeba kiti makambo wana ezali mais lokola tango tozalaki wana oyo makambo yo balobaki ti Mobutu kokende na mbeto na mibali oyo wana namonaki yango polele te vraiment tukadopte basysteme ya ndenge wana bato bakodécroche yango facilement makambo mabe mpona kokamata yango dans un clin d'œil makambo ya malamu ekolakisa tango mingi mpona kokamata yango. Ok, ça va comme ça tozo nanu ndeko odo mpambu azana ligne ndeko odo soko zali kolona biso zwa maloba soko zali na commentaire koloba si base ya makambo to sili koloba oya sodomi ezali koleka na politique na biso yo papa mawabi zala kaka na ligne wana ilanda bandeko pe bazala commentaire. Ça va. Allô, bonsoir, papa Zampana. Et na pesi papa na biso na fond mbote. Papa Zambwana le problème ezana na ngaki na tuna nde ba question pour na ndé mission na très bien. Alors na ina bano comment to ko détecter que autorité telle à l'état qui na sodomie okoyeba ngo ndenge nini yo bana ko checker bango pona ko yeba par rapport au petit solo ou bien kopesa ma par rapport à histoire benzira o yale. Merci beaucoup yango des questions là. Bon, merci ndeko na banza bilanga ezali munene basali pe bazala mingi na kati na mutu moko to profiter. Mais eloko moko ya na yo na prendaki na ngana bakulutu baloba na biso ete vérité
soko lobi lokuta kima na vile wana mais soko vanika na vile wana un jour vérité eko rattraper yo kaka elingi koloba ete na moko kati na biso tokoti jamais koya kaka na mokili pamba boye toza na bakartier tovivaka toza na bato koli na baklasse ensemble toza na bato tovivre na bango na ntango tokomaka bafigure publique makambo na biso nyonso ekolamukaka nauti kolanda bino na makambo ya papa Jean Moka kuna nani yango ayebaki ete bato mosusu bakoki kokota mpe na line oyo bayebi ye mpo toyoka makambo mosusu toyoki epai ya papa Jean Moka ezala ya solo ezala lokuta metiki ke bato bazali quand même oyo bauti kobima wana baoyo bazali ke biso toyeba nyonso papa Moka te me bayei wana babimi tout comme ngai mpe boyebi ngai te me moto azali quelque part oyo ayeba ngai na vie na ngai nakomi figure publique moto yango soki nasala sarclage ya vie na ngai soki aza na motema vérité alingi abimisa polele likambo akobimisa yango donc mpo na ngai ce n'est pas un grand travail ce qui importe tobanda d'abord campagne na biso ya anti campagne ya bato nyonso bafigure publique oyo bakoya oyo nyonso akoya kolakisa elongi na ye elingi aloba ke ase présente mpe ye amilakisa na ye na vini azali nani adage moko elobaka ete sango mutu moko ayebaki te kaza na kaleson to alati kaleson te me na ntango sango azalaki koprêche amati na hotel na likolo abandi koteya mpo na ngenge yaki makasi nde bato bakomprendre bazali na se nzoka nde sango alataka na ye kaleson te elingi oloba ete vanda na yo calme mais soki olingi osinga misala publique okomi l'homme public okomi exposé mpona répondre sur question na yo mpo na ngai selon enquête na mission oyo ngai na bandi oyo ya ngai natikelaki bino bato ya Londres kuna bato ya France bacombattant bato tu kuna mosala kitoko bozali kosala mais mpo na ngai namoni boza kobeta mir yango ezaka kobukana te namoni bino na félicité bino mais na comprendre vie de place ezali nde tiaka David amonaka Goliath bato moko bakobundisa ye te mais David amonaka vie David te vide place ezali place wana epuis alance kaka libanga moko ba na place ya vide akwei epuis aprofite na mbeli na ye mpe abomi ye ngai namoni vide na Congo vide yango eza na basénatere na biso bazosala mosala moko te baza kotia baloi te baza kocrée eloko moko mpona kodefendre biso peuple te totika nanu pouvoir exécutif tokenda na nsima na bango tokenda na kotala soki parler du peuple ekomi parler de bizumba te soki ekomi parler de sodomise te sénateur moko na moko fo toyeba basheki na akataka fo toyeba role nini asalaka fo toyeba mpona nini totiaki na place wana parce que baoyo nyonso oza kokaninaka présidence baza na sécurité baza na mampinga moyen tokende eza te me basénateur te toyebi babamboloko babatelaka bango basénateur te toyebi babiro na bango basénateur te parce que biso nyonso meme na kati ya biro ya sénat na palais du peuple tokoki mpe kovanda wana ntango baza kosalaka réunion donc toza na possibilité toza na accès facile secret ezalaka na palais du peuple te c'est le palais du peuple komba peuple elingi loba peuple biso nyonso mais na présidence wana secret ezalaka wana ata kutunga na komi na poste wana babenga ngo na anglais classified documents ya de ces documents il faut ezalaka secret ya mboka kaka okuta oka na présidence mais palais du peuple te hors peuple palais du peuple bango te batiaka baprésident président moko te na mokili akoki kotelema na akomi président bongo basénateur babieki ye te bapesi pouvoir wana te banani yango bato baza koponaka baprésident na biso bakonzi na biso ce sont des sénateurs banani bapakataka basheki kuna ce sont nos sénateurs ngai namoni tika to banana na misala na sénat kuna donc mosala ebandi sikoyo avu l'antenne papa Odon namoni papa Vero koti na kati napesi yo mpe maloba en tout cas merci beaucoup mbote na bandeko nyonso to baza na biso na conférence et puis mbote na yo moko papa Zambwanda merci nakanisi papa DSV na régie kuna en tout cas eboto na yo mpe lokola tozoza occasion ya kokutanaka motuna ya papa Odon ezalaki vraiment excellent parce que azosenga azotuna ndenge nini tokodetecte bato wana mais ngai mpe kaka na cadre ya masolo oyo mbuta na ngai aye nango lelo vieza mbwana omoni biloko oyo bimisi lelo peut-être bato mingi bakoyeba valeur ya eloko olobi te en tout cas wana naza kotémoine yango mingi bazotenir compte ya biloko olobi mais bazoyeba gravité ya makambo oyo olobi na biso lelo te parce que tobanda nano na Congo depuis bambuta oyo baza na biso na conférence oyo nayoki aza na 87 ans mbuta wana uti osala témoignage moko ya moke alobi makambo wana ebandaka bandakala. Moi je confirme en étant jeune. Pourquoi? Namonaka Congo na biso c'est comme si mibeko fe utaka kaka mibeko na biso ezalaka nini importé. Il faut ya koya po mibeko ngo ezala mibeko.
soki totikali kaka na niveau ya parlement ou sénateur ndenge yo olobi wana papa na constitution na biso Louis Michel akendaki kosalisa yango na inverse bamindele lere basali yango baye nango na mboka okomona baparagraphe mosusu bakomi kopermettre biso na biloko oyo oyebisi biso na kombo ya sodomisation. Ça veut dire bakomi kolinga tokoma permis na biloko wana parce que bango bayebi avantage oyo bango bazwaka na makambo wana ya kosodomiser bato. Alors moi je crois que thème oyo yeli biso na émission ndengo présenter yango peuple congolais il est grand temps to banda kosukola même na kati ya politique. Batata na biso ya politique ebele mingi bayebaka te mais nga na koloba eloko moke mpo peuple congolais ba retenir. Ba mobutiste belé, je le dis clair et je prends des responsabilités. Ya maloba na ngai batata wana mingi babangaka poste ya présidence ezali te parce que bakokoka te. Non, ezali parce que tata oyo akufa na Maroc na bango bato basalaka na ye basinya bapacte ke na présence na ye to absence na ye mutu te akoki kokoma président parmi bango. Yango nomoni la plupart ya batata wana bakengo wa dondo bamokolo wa mpombo que sais-je encore balingaka toujours baya na deuxième position. Alors lelo lokola bazoya na deuxième position lokola mwana wana aza na pouvoir aza mopaya mpona bango ezosepelisa bango parce que soki bameki kozwa poste numéro 1 selon bapacte oyo balingaki bagere biso nango Dieu merci lelo tokomi délivré et puis tozotelemela bapacte bango basalaki na mboka maya régide ezobeba oyebeba te biso tolobi tokolave bino mpe bokolongwa na politike ya mboka na biso. Yango namoni lelo tozokende na politique bazobanga biso mutu nyonso to kopose candidature aza kobanga koya kosolola na bapeuple congolais. Pourquoi? Parce que lere babengani biso na mboka papa Zambwana bango bakanisaki ke tokimi ya ndenge ya souffrance kaka me nzoka nde tozalaki épargné na basacrifice oyo balingaki basala biso lokola bango baza sodomise papa Zambwana. Est-ce que moyen moko ezali te ke biso na bango toloba na pena makambo en face parce que bazwaka mibeko moko ya mboka te batravaillaka mpo na peuple te bayaka kaka bapesi primus moko na mpiodi moko ovote ye azwi bokonzi c'est fini parlement ekomi ya ye azwi munduki abeti masasi na cité bato bavotaka ye bakufi. Alors eloko wana ezolakisa ke biso bapeuple congolais oyo toza sodomise te il faut tokoma kotelema bango basodomise parce que quelque part ils ont un problème. Moi je crois que baza sodomisé lokola baza sodomisé. Alors voici maintenant que Congo est comme kozwa lumière parce que tokokoma libre et loko wana eza pratique moko satanique lokola tosuki na politique boko remarquer que na mboka na biso même na constitution eye ko permettre biso na ba sodomisation mingi bazo comprendre papa Zambwana azobenga ngo sodomisation donc qui pédé na Congo basi bakomi ko mibali bakomi ko tambola lokola basi baza basi ya banani oyoka o monsieur François kende na mboka moko Kaikola nazo témoigner yango na Kaikola monsieur babengi nani soki joie something tata moko aza kuna sango soki prêtre ayaka koteya ba bible akoma na ye kobima na bato ya mboka donc soki abimi na yo komi na mbongo nayebi te modele nini ya mbongo yango bazwaka soki asombeli yo moto yo lobi okomi riche donc aza kosodomize bato ya mboka wana bato wana politique epa na bango ekufa sensibiliser bango pour la libération balobi bayebi makambo wana te parce que na bana wana mpe bakomi sodomiser à partir ya mundele ya vandeli bango na kati ya Kaikola. À vous l'antenne papa Zambwana, en tout cas merci beaucoup. Ngai nazo témoigner yo personnellement que yo za kulutu na ngai ba internat. En tout cas na moni que makambo yo za ko sala na luzimu lompa ti lelo na 2011 ozo sala ka yango mais et pourtant ça fait combien d'années na yeba yo? Merci. Je veux dire peut-être 30 ans na goloba. Mais na moni penza que o changer mingité mais nde o tikali na consistance ya détermination. Merci beaucoup Kulutu na Zambwana. Merci, merci, merci. Na banza omona ka place ngaza ka chef cook na internat kuna ko salisa révolution kuna komamba chef l'internat, soki directeur ya internat bimisa ka balo senyo sa ko bomona ndako na yo kwana eko banaka na communauté ya muke kita to élargir même esprit même philosophie na communauté large. Awa na pesi antenne pa